Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Vraiment makambo oyo uti koloba ezali penza ndenge wana pe ngai nazalaka touché mingi Papa Roger epesaka ngai mawa. Nayebi ete ba Congolais ebele bamonaka na bango ba makambo oyo biso tolobaka. Mais mingi ekufelaka bango kaka na motema. Bandeko talaka moto oyo azali na bolingo na yo kaka na maloba pe na ba geste na ye. Parce que soki bino moko bato bozali koloba bozali kokende kobunda po na mboka. Pe soki ba leader na bino wana bango moko bakomi kokosa bino. Bomoni teke bozali dans le flou pe bo perdre contrôle. Et sika nyonso tu bagomema bino bokende kokufa ngulu. Parce que soki bango baza ko bombola bino ba vérité ezali malamu te. Na kopesa exemple ba Congolais tozala batu tozala banyama te pona nini bino moko bomoni ndenge nini na mois de janvier ezalaki le premier ndenge bato opposition oyo ba opposant congolais basalaki plan na bango bazui ba ex-phase bake bakotisi bango kote ya Tchela soit disant que lokola batu bautaki ko fêter baza ya kolemba baza penza na kati na kao bakokota bien ba ex-phase bakomi kuna bakangi bango bandeko olie ya kozala ete batombola ngongo baloba vérité ke batu na biso bakotaki kote ya Tchela bakangi bango bazali kokosa batu ya information ezali ya lokuta banini mais soki sikoyo bandeko bato bazalaki ba volontaire oyo balingaki pe kokende na Congo bino bokosi bango alors tant bato wana bazo kokende bozui pe kanga les mêmes bato wana bolingi ka komema bango pe na nzela ya Tchela sans que moyebisa bango ke non bandeko nzela se komi na risque po ete batangaki déjà bato na biso awa mais botiki kaka bato wana na Kidiba bozoyebisa bango ke information na bolanda te bakosi bango bafieti bato na biso déjà lokuta alors que bafietaki ba ex-phase kuna bomoni ndenge boza komema bato ngulu donc pour ça na bango ezali kaka ke moto andima bango et puis batinda ngulu moto ata basoki bake bakangi etali bango te soki bake babomi etali bango te na ba fausse promesse na bango bazalaka na yango ka non soki bata babomi to kokomisa o héros na ba maloba kaka ya lokute zanga tina yango tozali koloba ba peuple congolais oyo ezali tango ite ebongi ke moto nyonso ifo alamuka bino moko boyuti komona tango biso ba journaliste ya radio Zumel mil to bandi kotombola mongongo pona koyebisa bino ete ba peuple congolais bolamuka boke batala bato bazali kokosa bino bomoni ndenge basali tout bake kokota meme na nzela ya YouTube po ete bakanga page na biso me babosani ete oyo ezali radio Zumel 1000 tolobaki ete ata ndenge ezalaka omoni ndenge Jésus bayuda babomaki balobi to récit to bomiye bakamati kutu bake batie deux soldats liboso ya tombe na ye balobi botalaka mutu alobaki akosekwa dans 3 jours bokengelaka wana sino te bakoya kosala je bayiba nzoto na ye baloba nini asekwaki mais na Kidiba bagardo bazalaki liboso ya tombo mbala moko pongi basutuka boye libange pusana bakota boye Jésus asa kenda kala ndenge ba makambo yo bango basali bango bakanisi ete babi tobomi Zumel 1000 tobomi radio Zumel 1000 basepeli mais bayebaki te ke radio Zumel 1000 ezali radio oyo il faut olia otonda ndeko il faut lia otonda bino bokanisi ke radio na biso ezali radio ya simandako oyo bato mosusu bazalaka kaka bazwi makambo na bango batie na YouTube bosa même bagarde ba archive mais boza komikosa il faut bozala bana mike mais bomoni te siko ke ba archive bango ba émission nyonso tu ya kala tokomi kozongisa yango kaka na page ya YouTube pona koyebisa na bino ete eloko bosali bo raisonner te YouTube ezali radio ya simanda goûté YouTube ezali radio oyo bien organisé boye bakaite tango ba émission le kakaboy ba technicien na biso ba notaka date ba pesina numéro ya
dossier ya émission ba garder yango yango no moni ete ba archive na biso ezali pe tozali koyebisa na bandeko ba komeli biso bazali kolela pona ba image wana to ba video na biso ezalaki na page ya YouTube toyebisi bino te bomi tungisa te bomoni bino moko ndenge bazali kozongisa yango malembe toyebi ete tozalaki na plus de 1000 vidéos mais bazali ko assurer bino balobi ete bakozongisa ba video na nyonso malembe bazali kotia yango malgré bazali kopesa ba misusu ba titre ya sika mais bozala kaka na kati na kimia nyonso tu ekozonga eloko moko to perdre ezali te nyonso tu ezalaki bien conservé donc ekozongela bino bobanga eloko te mais ndenge kaka toyebisaki bino ete moto oyo nde asalaki bongo sikoyo yende azali na kati na kidiba aza koyeba te esika nini frappe ekoyela ye ye atikali kaka na position kaka ke oyebi ndenge ezalaka ke ofundi mutu na nzela na kati ya YouTube osignale ke tala mutu boye bon yakanisi ke ndenge asignalaki ba trace na ebungi mais ozomosana ke na kati ya YouTube ordinateur nyonso mutu asalelaka numéro nango ezali enregistré donc soki balobi bazwa yo ndeko ezali facile donc ndenge ezali wana bandeko bomitungisa te yango na toyebisi bino kala te bokomona moto oyo wasalaki bozoba bakobeta ye mbata ya mbebo ndenge mama Rosalie asengaki akozwa mbata ya mbebo siko batikeli na nasaka na mwa muke abina akozwa mbata ya mbebo kala te soki meme bato ya YouTube ndenge bango moko bayebisi biso balobi ete bozala calme problème eza te mais tosuki kaka wana po ete eza na bamasolo mosusu moye toloba yango eza te mais yo moto osalaki bamakambo wana zala na ekenge tambola na ekenge po ete kala te okosutuka po ete esika frappe ekobimela okoyeba yango te yango bandeko congolais tozali koyebisa na bino ete bomitungisa te radio Zoomel 1000 eloko oyo bauti kosala bapesi biso lisusu force lupemba pe baye komonisa na mokili ete biso nde tozalaki na vérité po ete tobandaki kogene bango bino bokanisi pourquoi pas baattaquer ba chaîne mosusu ya ba congolais oya mike parce que bayebi ba chaîne wana ba congolais ezali ba chaîne moko ndenge balobaka ete bakoupe elemba oyo bazwaka bango facilement oyo bautilisaka bango facilement mais pas ya Zoomel 1000 radio Zoomel 1000 bamoni ete ezali radio moko matata bakoki koutilize yango facilement te bango soki baye na lokuta na bango biso to contrecarrer bango surtout eloko etindi ete ba réagir po ete toye ko révéler secret ya ba photo triqué ba tricage oyo basalaki na ba photo ya Armand Tungulu o balobi te botala ba image ya Armand Tungulu oyo ezalaki ba biloko bango moko ba monter pe bato belé baye kozala convaincu lelo nazali kosepela même mingi na intervention de komoko asali na Facebook ndenge akomi ete aye komona ete même photo ya Armand Tungulu ba projetaki yo balobaki ete o Armand Tungulu botala photo ya Armand Tungulu ndeko wana lobi après avoir kotala yango aye komona ete ba flou ezali ebele na kati ya ba photo wana donc koloba ete moke ba peuple congolais bazali ko koma na esika oyo Zoomel 1000 azali kolakisa bango vérité ndenge tolobaki ekotika la kaka vérité ata ndenge bazali koganga ata ndenge bazali koloba mais toyebi ete une grande partie ya ba congolais bayebi sikoyo vérité esika ezali bandeko balingaki baya meme na ba système na bango oyo ya ba opération hirondelle bomoni ndenge nzamba asukisi bango na Kinshasa babandi déjà koboma bato mais nzamba tie stop ti baye kokanga général monene wana nyonso tu pona nini po ete nzambe alingi te ezali na basini oyo bazali kolakisa bango mais baza comprendre te jusqu'à présent ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba